toke na orphelinat osala ba don. Méfiez-vous. Bana bato ba orphelin wana tolobaka ba parents ba koma ba don baza banzambe na biso ya se. Ba orphelin wana ba parents baza te. Na ba orphelinat bazwaka nyonso porte eza grandement ouverte. Donc bazozwa nyonso na ya banani bazwaka. Boyebi mitema ya bato bazoyela bana bato babiloko te. Ok, tiens mon père matéa. Quand ba film auto talaka oyo. Passe leki. Misu ezipa mi bato balati aveuglement makasi. Sentiment ka bakabeli. Muto abimisa mbongo tina kati bazo kotsa lispunguli boko abimisa mbongo azo pesa yo. Wana mbongo ndeni. Muto apesa bato ba mbongo na kati ya chambre. Et puis sans réfléchir, sur un cas, déjà on a dit qu'il y a une solution aux ala. Qu'est-ce qu'il fait que tant on y a un problème, à une solution? Parce que dans mon même papa Serge Ayakiwana, Serge Juliel qui j'ai salué mon frère, Ayakiwana na grâce, bah il a dit comme $2000, Michou directement non 2000 CP, 5000. 5000. Serge pas j'étais un pire que l'équipe avec la tête 2000 avec ce moment 2500. Bato bako bima bango moko bokanga ka lelo bokanga date oyo bato bako bima po musu pasi basali bako banga déjà et même solo ba wende nini Vincent bazu idée wa ba bimisa eloko musuni boye weza film musuni weza pa ngombe viande fraîche penza chango ka solo matungulu poivron tchana moto mo huile muke tomate esili yo za na famille na yo oza mbongo okusunga baute o préféré mbongo wana okende nango oyebi ke mbongo wana eza mabe mais o préféré ke kolia ngona baninga obebisaka via baninga mais musu baluba bombo mabe balia ngona famille te sauf c'est que un jour bato wana bakoti pe ba prière ba comprendre yo bosuka na baondeni nde ya to vendre na internet boy secret mo bebini OK. Oui, place Maramo ou Tara. Et voilà, bonjour à tout le monde. Merci Nabino Lissoboza et Belena et Tandorolanda émission Nabiso Tosaranaya, Maman Sandrine. Analyse sur avec Maman Sandrine, toujours quand Nengi Toya Kana pour nous présenter Bino Banouvelle et Malamo. Merci les sous Nabino tout, bo côté Belé, na partager, ko liker, ko aimer vidéo Nabiso mon quoi lelo vraiment tozo me kosola lisu ka ndeto lobaki objectif ali to réussir na événement wana le 15 février anniversaire SB spécial anniversaire SB ka ndeto lobaki to koya toujours na ba branche belé ya ko partager na bino to pesa na ba idée ndenge ni événement koleka et pourquoi pas to me kosola pe na ba actualité etali les abakouk de SB nouvelle chaîne plutôt oyo Maman, si la raison qui bino alobi pourquoi pas tous les sabino pe deuxième chaîne na ko luka toujours ko poussa maele liboso et surtout beaucoup plus neto ba ko tombo la culture na biso to moni film maman mundelezo qui est très kitoko déjà 124 000 vies c'est beaucoup na film liboso et puis na chaîne oza sika coup de chapeau na SB et surtout na ba technicien nyonso o bazawa na pe na ngambo ya les abakou de SB merci beaucoup. Tokomeko solango bato ebele babengi tonto yirano est-ce que nani anga simbi SB wana nani anga simbi les abakouk tozoye bapete tokomeko analyse ngona Maman Sandi pour na mona Maman Sandi na saki analyse maman abaki est-ce que kaka yiwana Kagame mtazali ce soir to ebité to ebité sur Kagame les sozana les abakouk mais to découvrir toujours avec Maman Sandi bonjour tonton Irano bonjour na abonné nyaso ya Clé Média TV. On est vendu avec les médias. Malgré tout, absence dans web R, vitesse na bine qui makasi fil optique. Biso tozala nkaka na ba 207 na biso to ke kamale. C'est mieux adresse banaboué. Clé Média TV tonton Irano Tokos. Vraiment. Merci pe mina maman Afima Emba boza belé maman Beloti yo mo ya yoyo na mona yi toujours na ba stati. Ya yoyo boye yamba ni boko seka boko sepele donc ya yoyo biso beto mona kala musika et surtout beaucoup plus pe na maman Katikanik maman Elimbizi maman Zozula End bambote na bino vraiment ebele Maman Sondine ndenge ni no tele film na biso mamundele
na lisu na yo po yo bandi masolo théâtre lelo te bato ba esika baza bato ya lelo mais yo za ya lelo to za ya kala par rapport à kikala na yo na lisu penza kotala ndio nozomona mwa mundele po tokokota kati nango misisa pene ya makambo oloba eza penza ebele. Vraiment mwa mundele eza filme oyo sepelisi ngai parmi bafilme ebele. Donc elo mo boye bayeka bayebisi bino erano basombeli lopango ya sika oki ndako ya sika batongeli ndako ya sika oki ofungoli ndako okuti bilo nyonso ekoka okuti qualité okuti makambo nyonso mpe evanda nde mpe mwa mundele ezali. Donc mamsa annonce biso kaka deuxième chaîne ebotami bosabone bato baye neti boyako neti teaser ekoti film ekoti mais fo mona balance oyo eza kuna. Donc na watala yango mpena na lisu moko mpo bato bamisu mibale bamisu ebele wana ezikomi kindoki nga na watala yango vraiment na lisu moko epesa peti ya kobandelaka yango otala eyenga ndenge azokamwa Gaëtan. Ah non, Gaëtan c'est oh non. Donc nyonso wana ezopesa penza pour ça. Vraiment. Otali ya modé donc koloba kutu te. Un très joli film penza a coupé les souffles et a tiré beaucoup de leçons. Et vraiment. En tout cas soki tokoke na étape par étape ya bandeko to meko solango na ningi analyse to sala na film Maman Mundele bino pe bo contribuer et ça par rapport ya kotala na ngana observation na sali na film na biso Maman Mundele na remarqué c'est comme si ba partie comique vous allez belé na les abakou de SB. Pourquoi na koloba bongo to senta vraiment ba comédie ezala pour ne pas dire que ba comédie ezala te na SB to senta ba comédie ezali mais SB soko total na début na yango na commencement ya SB ezaki beaucoup plus classe ozomona film moko classe surtout que partie comique mingi ezaki ye moko mams azaki animatrice ozomona ke ye moko azonime ba tableau na ye bato ba se détendre na koseka ndenge moko alobaka par rapport ba rôle aninga mi kosala. Alors na les abakou de SB kotala ya mode kotala eyenga kotala ba mama ida kuna oloba te pona moni azo jouer un rôle moko ya kolela mo mingi mais déjà azana kati eloko na nzoto et voilà ça boy ka elo mo donc au sentiment que elle est aussi comique. Donc c'est ça. Donc dans le sens que bato balingaka sous forme ba gag, bato bazaka ba mourir ba gag, bolinga ko seka. Mais na remarqué na kata film na biso Maman Mundele ba comédien baza mo mingi. O bazo pesa bato temps na bango ya ko se retrouver. Se retrouver ko seka. Voilà. Malgré le film etondi mawa. Voilà. Donc ezo pesa biso esengo ya koloba ke tozaka na ba film moko trop classe na SB ba histoire moko tandi ozo mona ke mutavanda zo leçon par rapport à ni mais na Maman Mundele kotala histoire kotala ba yenga kotala ya mode tu te sens déjà que même ba best baza ba comédien oyo o mona ke chaque parole na e peso koseka voilà ya on a ngina ba coup chapeau à Mam Cécile na comprendre que bato balingaka gag bato balingaka comédie koseka ba ko se détendre mingi na les abakou de SB. OK, merci. Donc tu as vu que tu as animé ensemble na tonton Irano, tout travail, tout travail aka après si peut à soulever peu point moko eza pe kitoko. Omoni bato musu balobaka botie filmé bato trop très sérieux bato bazo sekate voilà bato bilongi ko kanga mais wawa so zankanda oseka so otalika eyenga oseki otalika ya mode asimbi tala kitanini munene mouchoir munene opangusi longi olela oyepeso ka poso oseka malgré ozo tirer pe mo eloko na kati wana et lobby déjà bakomela biso que maman ça pour ça qui connaît que problème technique et ça qui est filmé côté à lobby mais les deux ça l'émission boyeti aussi ça peut être filmé côté nande batoyo ta l'émission peut-être filmé côté donc je suis sûr et certaine que filmé côté et puis allez-y comprendre les chaînes à sika ils aura toujours na boyere ga mike za raté to comprendre déjà to le but que vous habituel mais déjà eloko zo sama ezala ngo habituel ou bien habitude te ezakaka et abenga ngoni ba désagrément oui désagrément
ne tolobaka ba alinéa biso tosala ba émission en direct ya ovandi penza bo plateau makambo to abongisi les alinéas du direct ezanga te op technique azana ba caprice na ye donc et comment ka ba arrivé yaka oui ba imprévu ne to bengaka voilà c'est ça donc to yana ngona polémique te oye bandi déjà boy tout ça to yebi ba dongolo miso bazanga ati ba yakana ba critique moko mal placé car pona ba sentir que ba lobaki pe kaka critique te ba na posa ni ba yotala milenge se koti bon ce ko tala akati biso na kanda wana banga te kota na botala voilà. Alors maman Sandrine to kota na conception un film na biso conception un film na sentir déjà makambo eza comme on a déjà joué wana ya Michou comme on a déjà namoni film est écrit par Vincent Toulouse na habité pourquoi moi me s'appelle si Vincent chance wana ko banda premier film tandis que yemoko asa patron ya télévision na voilà l'union fait la force on doit travailler à kai monter mon sapi moko esokole lungité so bato baza ba idée ya bien ata yo nozana so za idée ya bien jour au petit peu mams akobendo pe pemeni obongisi yango bosali bo travailler yango bo travailler yango donc ezala bon donc ceux qui mams a bien dit tonton Vince tam soupe tonton Vince pas cause la donc à moi lo mon pe ya bien mams po ani pe boy te ba proposer pe l'équipe pas bête rapper mbunda mukolo pa bini mukolo pa lamba rapper lesquels na cadre wana surtout donc ils kana ndenga travail moi travail d'équipe et ça la bien de loin moi coaching moi lo moi ya bongo donc Vincent a apporté pe ka un plus na kacha SB et chaque fois total la ka ba film ebele pe to ba Vincent tcharape ka loboko ba to ba baksa kaka. L'autre fois, c'était Michou, Gaëtan. Donc, bon, ça a forcé le Congo pour que et avancer. Mais, quand on appelle Vincent Boye, on a deux chaînes. On a une chaîne, moi, la production, et l'autre chaîne, on a une émission de Gantcharablou. Mais, autant que deux chaînes, on sont là, moi, Tikina, Noye, Pekoto. Donc, ils ont que bozo sont tradés, hein, au sein de ce sont peu mouninga. Dans le cadre, on a, donc, imam sentiment qui ont donc, talakaka film alboso bapesi chance na Vincent tande pesi makam po mutu tsakoba ngamoko script ngamoko nanyo do nyoso yo moko kepe bosali elali mais au monde que mam sa pesi chance na Vincent film alboso penza engoza écrit par Sila c'est ça soki nani ndebino bozo menteur en tout cas bolemisanga pa na théâtre je suis zéro je ne connais rien nga nayebi ko décortiquer awa donc ils ont déjà un signal fort pour dire que les chaînes moko libérales oui kozala te que pona kaka groupe de gens ou soit des limités non et kozala pas libéral ou libéral so ndeni bon je ne sais pas na sens ni ngo libéral dans le sens que tout le monde ba chaîne mususu ezana mutu moko ta ko ya critique par exemple il faut un produit maison na sens wana non bon na habité wa dépendre peut-être na mam si moko na équipe mais c'est qui ceux qui mutu ana eloko moko eza kitoko en tout cas ba oki toujours kozwa taneti oyo munike elobisa mutu nyoso et besi nyoso posa kuma pe na des chaînes voilà kuma pe na des chaînes siko koma nini c'est ça chaîne liboso la batala koma kazi ko koma suna o ami bale mukusa te diki te boya binoso analyse ba couple SB vraiment merci beaucoup Mansa et ça peut être pour yo poser dans notre vision na te lobika na ça logo assis là par exemple hein si la zone objectif là si la ça ma mpona batuté hein pour to zonga na mamu les gars kalaté te si la zone initiative pour na boyboité ko ça la deuxième chaîne est synonyme Rolanda baninga te deuxième chaîne cela veut dire que ça société na ye a go ça peut 3e 4e ou 5e et ça Rolanda mututé mutayaka na mutu na YouTube azati mutaze exemple na mutu na YouTube azati biso tuto yebi yango eza mboka mindele esala YouTube eza plateforme yaka na Congo koya mutu akobetela ngo tolo te ngande te poto tunu na natakaza tonga banda masolo yo koloba nini voilà donc obeta lisolo wana te ke ngande soki nazaka nzambe na ye to sobote to banana na natakaza to bosana ka histoire te voilà maman Sandrine film kitoko mais film yango mais baraté soki bapekisa biso koloba komba kimpese bakanga ngo na dictionnaire babloka ngo na YouTube ekoma droit d'auteur na baraté film na biso ya kitoko toza nango mamundele na kati nango nalandi contenu ya
ndeko na biso Michou mama ida kobela souffrance ya lina libota otomonaki même na teaser alors na kotala déroulement ya film ndenge kokende Michou babiloko akosala na kotala libota na ye c'est comme si ozongisa biso na lizo ya masolo ebetama na Kimpese eza yango to yango te nde mutu na yanga yangwana. En tout cas moi je pense que film oyo si mam saziango aye nango na nouvelle chaîne na ye atiango wana pour que édifier biso et enseigner biso donc muna mutu azwa kaka part na ye oyo asalelaka babiloko oyo atika oyo ayebi ke ase retrouver na kati ya filme oyo atika na kati ya filme oyo bakomi Kimpese te babwakeli mutu te batie nde filme sauf moko na moko nde ayebi kaka akozwa part na ye. C'est vrai qu'il y a des artistes et comédiens oyo base retrouver pe awa mais baobima te pour que baya koloba ba même pratique biloko Michou azosala eza biloko ba retrouvaka yango bakuta ba biloko wana na mokili ba biloko wana pe esalamaka non seulement na ngamba ba comédien ok na famille mosusu so mutu maladi grand prêtre aya raté soit akufi grand prêtre ye azi charge ne Michou azora ba charge ba libulu bilamba na ba cercueil 15 000, 20 000 dollars à payer. Alors que quand la personne était vivante, en aucun jour, grand prêtre wana yaki pour que apporter main forte. Ayakite. Alors, on a fait des grands prêtres aïe. Alors, moi, je pense que Mutuna Mutunde, il faut attirer les sons à comprendre pe, à quoi il y a et bah mbongo mususu ba pesa kape biso. Ba utiliser biso à partir que film ya filme wana parce que mam sindazana au vanda tezila muto ayela filme mobwe film ana yenango parce que za vimo ya mutu mo asalaka non azwango te pour éviter des problèmes même pas pour éviter des problèmes au sababilo ko wana te elle fait son travail on attend aussi OK okota na ba futilité wana te tu vois donc et ça leçon de vie ngana sala qui analyse natangi ba commentaire natangi ba commentaire ba mutu muso zo ebiso net na part ya ba salaire ngamo na za temo ba futanga pe salaire mususu awa na makam na sela na monate ndebe ya modal leli ke ba futa mbongo membo ngo amona te muso ebungi besta bikutu yaye tanga kinanango amona eloko malonga asala nango te osomona mutu tanga akabelo est-ce que akabelo ndinga bien c'est ça. Est-ce que mtakabelo ndinga bien pour ce monde akabelo 20 000 dollars ndebe bakabeli grâce luzolo mais 20 000 dollars na foi ça là c'est ça et bota bambuma bon a bien etelingana ate bon a bien au senti pas que moko sel on ka eloko mais oyo na makamoto ozomona sur terrain donc isa histoire à Vincent ngana yo to sala effort to ke benga sko Vincent Tiluizi to yamba to tiena 4-4 na biso to vandi na ba micro to tourner ba question yenda répondre sur les Kimpese mais moi je ne pense pas qu'ils a Kimpese Vincent comme film na achewana batu bateyama. Voilà, merci beaucoup maman Sani to sala lision te na Kimpese ka ndenge ngana lobi eza c'est notre conception pe idée na ngani na monaki maman Sani na détaillé pas éclaircir moi muke ngapela ngina baksa moi muke na likamo ka maman Sani no lobi au mona mutu mususu mona azaba pas servir mutu mbongo fa ke nous na chambre oui kotala cousine auto cousine to soki ndeko moko songolo ape sombongo babi yaka kate moyena bima na salon ezate ya kozongoka na chambre ye d'habitude azopesaka bato mbongo kaka na chambre apesaka bato mbongo na chambre et finalement na film oyo je crois même c'est azo révéler moi bato ebele alina tuna nan tant mutu abenga apesa mbongo na chambre ana positionner ya kotelema alali afini ki position kuteza kutu ya mutu ya te pona oyeba position opesela mais ya mutu ezali ke onere mbongo mo baloba na ye fa pesela yango ka bato na chambre ne wana alors mutu aza na mpasi mutu aza na kozanga aozane souple na kozwa akoza pe na repenser te c'est par là toujours que merci na Sila Bisalu et à Vincent Toulouse na révélation bato peut-être bazo ebate baza ba ignorant akoza pe za na ndekone moko boye akotala yango ndekuna ngamo za kana bitili musu va pesa ngambo fa misano mouchoir ne moko boye
ou soit peut-être des fois soit parfait na moko pakola maboko pour msu bazaka zela no kasi na se soulager na habité et ça ba révélation autoloba surtout bien ezala ba mission moko spirituelle okomona ke ba loba ça parmi ba pratique pe ya bato ya mabe parce que surtout tali bien tala ka film oh non to moni elini musala o misho salate voilà quoi que ce ma ke misho na banque mon bo songolo paka misho na place mon bezo bimela et banate ndepe ba donc banzambe ya se ya moyo aka fiana mona mbongo siko likolo na amona mbongo mbongo ngo mona na canal nini biso otuvana na ba kwa ba venu mère nani grand prêtre mère biloko na fo batu ba tika ba système wana mère de mère mère de mère mère ça letinga batu ba benga ngape mère ça mongo oui, mon a pour musala no mon na quartier nga air moso zoleka ezana pire nga benga député oh son excellence olection ça iloko mona pour finir na comprendre nga ezana système mantolo mais na za na kati ba pratique wana te alors bateau siko baza na kati ba pratique wana grand prêtre mère mère olegi bango eloko te quoi bango te yonde oyebite mère a continue range abimi na Toyota alekaki na Mercedes ake na Tundra a continue fuga sorti no mituka TXL azo silisa mais asalaka nini juste na gouvernement azane pe muto ba business te bamuso baka ko femme d'affaires car ba faire ngo ba faire ngo nini ezaka loka bato ba na TikTok kuna oh moi je suis vendeuse. Je vends mes marchandises pour nourrir ma famille. Ba business ango nini. OK. Kade bakangia on ba to les belé. Business nini. Omuna mutu ndenge aza ko se transformer pour biso to za ba photo mususu non tia à 2018, 19, 20 non kenan. Mais ça mutu mususu otali kambamo transformation. Si 2025 mutu so comme azaki mutu wa comme métis. Okamwa boende nini de makambo muto apesa bato bambongo na kati ya chambre na nini et puis sans réfléchir soko yena ka déjà on a dit que solution ezala qu'est-ce qui fait que tant muto yaka na problème azaka na solution parce que na munaki même papa Serge ayaki wana Serge Luel que je salue mon frère ayaki wana na grâce ba ina likambo $2000 misu directement zoba non 2000 CP zo 5000 Serge pas j'étais un pire que l'équipe abika t 2000 avec ce moment 2500 plus loin comme Lucas ko apesa bona voiture ba voiture na monde batunye o ele mbongo Serge ele mbongo to ele voiture Serge akomi mutamantolo akeko kufela na mwana nini lokoso vraiment lokoso na ba quartier autozali na ba quartier autozali na ba commune autozali na ba mapangwa batu méfiez-vous toke na orphelinat kosala ba don méfiez-vous bana batu ba orphelin wana tolobaka ba parents ba koma ba don baza banzambe na biso ya se ba orphelin wana ba parents baza te na ba orphelinat bazwaka nyonso porte eza grandement ouverte donc bazozwa nyonso na ya banani bazwaka boyebi mitema ya bato bazoyela bana batu babiloko te. Ça fait très mal. Chaque année, à Mankakate, il y a un mois qu'on dit. Ming plutôt mon arrêté na internet. Anniversaire, on a quelque fêter na okiko fêter l'intention ni. Bana batono pesi ba ono tikel ba oni. Ce sont des réalités. Ça veut dire que vous réveillez pe ba maman ba papa ou bazara na orphelinat, ba encadrer wana bazara pe veiller. Landela bien na ba quartier, même pas na awa au moins na quartier, na ba 6h 7h. Maman va likana ba bafle na une place na yebela nzemba mama Tamaro nzemba onza kuni Lola te Lola soki Lola na maîtrise ngo biate ya wana Lola tena tu nzemba wana mata ba likana bafle muto mimi bafle na mutu basimbi ba market yo eza mpandi na biso kuna bazo les kabatwa tshaka ba 500 na ba 1000 francs ntila ba orphelinat kalezalaka ovandi mutuye moko ayine tingabu na kusomba 10 kaloso voilà moi des cartons na makayabu soso Thomson na ma huile na mafuta na mbila $50 na enveloppe ngamoko na kena volonté na mais lelo ce qui est grave na ba orphelinat bango bakoma ko bima ba ko sengaka
na orphelinat bazobima pa bazosengaka Passe l'équipe soutien zate. kasi yango asiko a partir à passe eleki nde diable pa aza koopere na kati ya bato yo kozelaka te pasteur ayebiso bafilme oyo tozozwa oyo ce sont de grandes révélations attirer vraiment de leçons oyebi ke bapasteur mpe ebele bazotala bafilme na biso oyo baoke mpe kotiango mpe na mateya ake tiango mpe na mateya ka bafilme oyo tozotalaka oyoyo pasi eleki misu ezipami bato balati aveuglement makasi sentiment ka bakabeli yo moto abimisa mbongo ntina kati bazokotisa liboko abimisa mbongo azopesa yo wana mbongo ndeni opesa bato mbongo na chambre na intentionne tala bavie ya bato ebele nde eza frene bato bondimaka bolingaka bakomba lokumu tosala mosala biso nyonso toza na bino awa bandeko nyonso toza ngambu nde babengaka biso Abakuk famille libota kaka ndeko mwa abimi kuna azopela kuna mpenza bino nyonso bokomokepa moto wana misala bino sokoto esali nini mais il faut efongola bino miso faut bo comprendre nde nini moi azali na standard tv nanga naosala mosala nanga bazanga baoya na fin du mois nanga azala mwa $200 nanga sikoyo komo suka kana ba 30 o baje nini mpo nga nasomba eloko fona ya nakela pa na ye tande mwa mwasi ana fukami pa mishu to mishu apesi eyenga $15,000 mpo kake kokunda mwana makambo wana esalamaka te na bakartier bato bakundelaka bato bana bazali oyo kaka bebe mwa akufi muta liboso ye ayoka mutu mwa boye muta liboso ye place baakside esalamaka ye aza wana même na mabala mpe tolobaka matanga te na mabala mpe baparenage tout ça mabala ngo ezokufa même babanani babengaka yango ndeni nazobala faire part wana il faut faire très attention na bandoyi mpe lisusu faut osala ata na anniversaire o kaka il faut kaka alukela yango baproblème bato bapesa basangisa bapesaka ntango bazopesa wana en retour bazoganie ye nini nde mona bazoyiba bato baétoile mbongo moko bakenda nango batravaille baye bapesi yo lokoso prie te eloko te olie eza na bato mosusu bakabelako te koyoka somo te oza na ndeko na bino abonga na famille chaque fois osengake apesa koka bambongo mo eza insuffisant pour que réseau baproblème oza nango kosilika te mais omona ana motu mo bapesi ye mpenza eleki kutu na babesoin na ye trouver eloko ya bongo normal longola bainquiétude kolela te ozomona parce que bambongo mingi eza travailler balancer na monde ya ténèbre bato bazosakana nango aye nango aliesilesi bino baorphelin bato wana bazopesapesa parce que donc ce sont des enfants qui n'ont point de parents alors qu'il y a un Dieu dans le ciel aza kotala aza komona akovenger sur bana wana voilà. Merci beaucoup mon Sandrine surtout ndenge o révéler biso ba vérité cachée tout le bango bongo parce que bato ebele bara moi distrait na eloko wana ko céder te à cause ya piaka à cause ya souffrance okoma na légèreté moko boye musu pena omona azomona ke pratique ngo yazo sala les bien te mais ngetalinga te ba mbonga mabena ya malamu ezalaka te parce que ça bande musu baloba ngo dollar mabena ya malamu ezalaka te nyonso zaka mbongo nzambe te mutatinda mbongo na se ya mokili oyo mbongo ya mabena ya malamu ezalaka te bon omona ngo na bilembo omona ngo na suite omona ngo na ba conséquences mwana nga banana babanda kosunga ngai na maladie wana ngo abikaka pe kaka te par exemple donc esika malamu akopesa motema to elikia ezalaka pa yesu moto akopesa mbongo makopesa nyonso te mpo evande tomoni yango bato bakomisa bato ya mokili banzambe voilà tande bato bakomisi mishu nzambe en même temps bafamille na bango ezosouffrir mama ida aza mama ya mishu aola na ndako mo boye so nde nini leki na ye na ye wana ozanga na elamba olata mais mishu ye moko aza ka boye akabela bato akabela ne bato osomona donc c'est compliqué tonton Irano eza vraiment passé. Alors maman Sandy toke beaucoup plus du côté positif dans cadre que tozo suspecter mishu c'est comme si zambonga mabe na peut-être surtout se comprendre
to beti li solo o pona ko édifier bato par rapport au faut que ba revenir mususu place bazo pesi la o ebité mais bolanda film to za déjà na deuxième épisode bientôt bozo déjà troisième épisode bo découvrir nini ko ya sima peut-être pesa ba mbongo mo eza nango normal mais eza kaka ba reconnaissance ya famille pose bato musupe baza bongo batangise ba classe akomi na ba niveau moko élevé nié na ba existence bato mususu to mona pe yango si la poko aussi pande biso parce que même ça za vraiment compliqué ko me mabino na gauche bo ba bimisi bino na droite biso na début bo to sto bandi ba analyse mais moi na suka bo compliqué biso pe moi mathématique ba équation eza wana ça ba reconnaissance eza mo mingi na mokili oyo bato mususu ba yeda bango na vie boyo mona boye pour lobi bo comprendre que ezaki nango kaka nde comportement na ye azalaki moto akosunga te neti mesho omona apele mosusu mama ida aza mama mo abokola ye peut-être toyebi mpenza kati te me ngai nakoyoka mpasi na koyoka mpenza mawa parce que film oyo en tout cas elobelinga mingi vraiment yo oza na famille na yo oza mbongo okosunga bango te opréféré mbongo wana okende nango oyebi ke mbongo wana eza mabe mais opréféré oke kolia yango na baninga obebisaka vie ya baninga mais mosusu balobaka bonbongo mabe balia yango na famille te soki siko un jour bato wana bakoti mpe baprière bacomprendre yo bosuka na bango ndeni nde ya tovandaka na internet boye secret moko ebimi omoni place makambo oyo eutaka omoni esika makambo oyo eutaka po nga tovandi na biso kato nga na biso ke film ya mams oyo baretombe ezali bato bakobima bango moko bokangaka lelo bokanga date oyo bato bakobima mpo bato mosusu mpasi bazali bakobanga deja mams oyo babwende nini Vincent bazwi ide oyo babimisa eloko ya mosuni boye oyo eza film ya mosuni oyo eza pa ngombe viande fraîche mpenza tiango kaka solo matungulu poivron tia na moto mwa huile moke tomate esili oyo eza ya mosuni nayebisi yo tokoliango na fete ya le 15 bato baobima si naza lokola motu moko mpe aka mpe kokangola baninga mosusu na monde ya théâtre bato ebele baafrene ata na monde ya youtube oyo bato ebele baafrene na monde ya bisoka ya chronique eza na bato babandaka oyo nga na otala bango mpe na télévision boye na otala bango na be nga na okokaka te na oya te balia bambongo ya bato mabei balanda baninga mosusu na loyenge bachaîne elali basimba batouche sans ke bacomprendre nga na koyebi biso eloko moko bandeko tosola mpena pene même na ngambo bacomédien même na ngambo bamusicien omona mpena ke conscience ya bato evanda bayebi mpena ke obaki moto wana mpena azanga na bambongo mabe nga nakenda baplace mosusu naoka mpena lisolo mpena abi nga na longwe na ngai kuna mpona abi na perda mwana na ngai makambo oloba ona internet te abi te na yo comprendre ke makambo ebele boluba na babakuku oyo makambo ebele baza wana me baoka na somo yo oluba baozila baotala na filme chaîne eza na 15 000 abonnés mais tanta nde film ekendeleli alors que eza na bachaîne oyo eza na ba 100 000 abonnés bakoma ata na 100K te na journée moko mais même ça beti yango ta do badefi oyo ye pa donc arelevaka ozomona donc bacomédien baza na ebele bachroniqueur baza ebele baza na conscience bato baza ebele bakoka sikoyo koya oloba ngo sute bakomomona mpena ke etondinga na yo obima naloba na obima neti moko mpena rapopesa bali mpa na comprendre bona ba te naloba na nga bapesanga mbongo na chambre bakotisanga mpa na chambre onini moninga mwasi oka ayeka ayebiso te mateya nyonso yango wana bolinga nzambe akita personne filme yango wana voilà merci beaucoup Massa Massa azalaka ntongo alobi boyo te Massa yo oloba na nani fotanga kaka kombo ya moto yango te kombo ya moto te filme oyo ekomami mpona kombo ya moto te ekomami mpona koedifie bato SB saka filme mpona mbwakela te tobandela yango bien tosola pembe SB saka filme mpona mbwakela moto te me na balisio na bakanisi tozoyeba il s'agissait de qui tokoki kokanisela po eza nango ekobombama te toyebi moto azalaka na matala na makasi na monde ya réseaux sociaux toyebi ye azalaka mpenza na matala na makasi bayembele banzembo tout ça Massa masolo ya mode ndenge olobeli esalinga mpasi mais ya mode aza artiste comédien
et un artiste comédien. Parce que comme on rappelle, le tournage, je me suis dit, na esika, ba briefer les solos, ba briefer film et tout ça, ou gag. Mutu bena vani ni bolingo bochanga na problème. Est-ce que vous banga te peut-être na film oyo et comment ote pourquoi ba artiste ba ko jouer na film wana pour makambo eza na sime ko bima. Pour nga na ça sûr et certain que makambo ebima. Pour la Yamode. Yamode et Yenga et les autres. Ndeko ba yeko jouer na film et ko loba mateke o pourquoi ba yeko jouer na film na fait ba tika ka ndenge si la benga ba tuni mususu ba tourner nango neti Yamode na mbonaki ba publication mo be kalata ba auto publier anniversaire na ye donc na âge azaki nango ba kisi 1+ mandefu Yamode zana ka batu mo ba vanda kaka ba indika na bon ka batu donc batu mo vandi wana ka pona ko donc landela ke okenda ki ozonga ki Yamode tata mukolo bongo ayebike babotisa mwasi oyebike mwasi na komi na nzembe mwasi na fo osombela mwana poudre pampers ayebike nde na bini bona ntongo na tiki mbongo te na beta mutu mpona tindela moya olia po mutu basakana ne basakana bato basakana na bango ozomona eyenga mpe nde aza na aoluka vi na ye ana talent ne na kati ya ndoto na ye donc atika wango kaka etelenga na bongo ndenge aosepelisa biso eza mabe biso tona droit oseka te na part eyenga ka bato mosongolo pakala bokoseka na biso na eyenga awa bakoseka na biso nanko bakoseka na biso na eyenga awa omoni chaîne na biso oyo les Sabakouk de SB bo retrouver bilomi nyonso baoya d'Acosta pas de problème Cédric ye moka lobi kutu na kama mkoloko comme Cédric yona ba komba ba miki yango mona yaki opota neti sila ka yango pota ka ya na ye baleki ba Cédric ba zela ko mikolo alingi sila makasi zela Cédric Pichou Patrick bakoma baleki te moso na Fiston Christian basakana ba ya mingi so asa yeli okali bosa télévision boya pocho no buzoba donc même mam c'est moi c'est taka mo ba so mam sa obenga na komona ya Cédric ebi ke Cédric eza komba bana mike komba bato potaka mikolo buzoba donc so eza kelelo ma Cédric aya c'est de oya na OK Cédric oya jouer non tout na question non tout na question na otala pe kutu boyete po ba tonto yono po na tuni question ba sandene toko pe ko retrouver bande kona biso o bazara ba comédien bazara comme ba chroniqueur ba jouer pe na lisa baku de SB pourquoi pas tout monde pe bango tel que Miss Lolo Tendance Libinga Tonton Zuma et les autres pourquoi pas tout monde pe bango et ça dépendre na comme on ba benga ngoni na casting non c'est ma casting parce que la volonté peut y mo mams ils ont dépend qu'on a la volonté à mams ba comédien belé ba comédien vraiment belé ba koma ki ko bazaki na mo moi style wana ba ko funga mo ba chaîne mingi ba ko mi boka pe na chronique otaka ke akoto ba benga te na sanini ba groupe théâtral pe za ko le kamina ba chaîne locale mingi bazo tali bien et comment ba ndenge ka président ki ane poto wa ki ane boy moi style wana moi ngala wana pinzi sila yo muna ba courageuse ko ba Miss Lolo aza actrice mais aya sali ni chaîne na ye au détail l'homme soit bête pas ba un mot vraiment senti que biloko eza solo pour ayebi à vivre place wana alors so esali ke lelo ba benga bango parce que nous avons des chroniqueurs comédiens so esali ke ba benga bango lelo ba parce que moni pe ba rési base tane mabedi ba jouer so esali ke ba benga bango ba ya rejouer et ça la penza et c'est parce que ça appelle souhait ba te belé même ba artiste comédien et pardon ba abonné il faut ba lobarango ba benga pe Misco ba benga pe Tendresco ba benga pe Mutuboeko bongo donc ce même ça kanisi ba artiste comédien oyo ba ça ba chroniqueur ba bundela raye et ça là vraiment bien voilà et ça là vraiment bien to comme que na biso na rochité benga biso na numéro affiché plus 243 96 66 22 475 aux autonto irano aux ana besoin c'est biso ba directive parce que to bagi to ça peut ba descente tout ça peut émission autrement tout quitte à moi quelque part totalité environnement malgré tout mboka ngope ndenge tozo kaka eza bien té mais mutuna ezali pe makasi ali par rapport ya date on a les 15 loko eza maintenu est-ce que
tokoko yeba ta esika événement kozala te parce que jusqu'à les aka question mark toyeba te tokokende wapi tokozala wapi na ba tension ezali na kati ya mboka monsa. Tonton yana tunanga ba question kasi na bureau SB penza no sola mi na président yosho olukela ba problème ezo dépend na bango mokonde ba pesa place na heure. OK. Va pesa penza place na heure parce que tout coach na biso pe février te. Va pesa ka nde loko etikali parce que batu aso tunati. Makasi. Place ngo bozo bomba bwendeni to yeba te. Oso tala ba fois musunga na soa ava mai mo boy pierre na posana betela ngo analyse. Ba ko boka nande muto otunelanga. Oka loko amasa za engagé na bureau mo boy songolo pakala. Donc tant ba pesa date et pardon place na heure tant bino boyo kango ne pe biso pe to yebango ezaka bon. Bo mitungisa te et là pe na bato basengi bamona baby donja na chaîne ya sika na ete so moni pe idango ezali demande yango ya bato eza mo ebele bato pe na kati ya SB kuna to moni bilongi mususu koto pe to moni bilongi mususu bani bamona diversité wana ya bato échange wana penzi salamaka bamona ba Simeon ndenge to retrouver Litanda ndenge to retrouver ba grâce Luzolo ezo créer problème. Non grâce Luzolo le problème n'est créé. Comme pourquoi trahir Bella Boye tout ça. Grâce Luzolo azana na chaîne YouTube na ya za travailler na a trahir Bella te. O trahir na nini? Les trahison te. Na nini? Quoi vous jouez dans les abakou? Oh. Bo grâce que noté ma mulongo na tongo na kisenga lipa. Trahison nini? Aya sa mulongo loka bato ba kina pas michute. Grâce au sala na été. Grâce à mulongo pas michou. Au moins était na mulongo a $20,000. Te kasi yango te. Bato balembe bazo mbanzem. Kitambo yo. Bato ba imbaka balembe basali ti. Te grâce Luzolo au sala na. OK. Grâce Luzolo aza artiste et comédien, il est polyvalent, il est libre, il est capable. Dans 2, 3, 4, 5 ans, tu commences à le faire grâce Luzolo. OK. Et grâce à Mati, grâce Boui. Aobata manasima mkonga baninga poani. Loto oboya bolongo na boti ko bata manasima baninga. Obi maboa capable car dozo yewana. Abuka ra yemoka zolo na yemoka zo buka yemoko. Aminata son père yewana. Abunda sali na nzembu. Yango bacha na kata les abakou de SB. Et sali bien yami. Da tunenga mkona masa ozale 15 abi yami no zala. Ozomona. Donc ça bon. Mucho pepe yewana. Aseni. Na chaîne zo bunda. Yo sakana na tournage. Bunda te. C'est quoi c'est ka salika Linda Zoba asala Linda Zoba et sopa bangomba moko et bamba et te YouTube za passe YouTube za passe eh comment vous êtes sur le muchopi ko eh okola mukape na tongo buye opelisi lumière o check caméra non ovani wani zira yo sila yo okomona YouTube za passe azane loko obanda koloba te ona kama mkemo akeno akati azongi na longola nozela nake lukana lo mobwe tipa tiki journée pesi ngote yo simbaka Sandrine wana yo faut checker na kicha liboso ngaku tubie so checker na kicha liboso ngaza kana kicha sukati bonga azali kamanga noza mzana ngana na tana tina osomona donc ba artiste baza libre au sala saturation eza makasi bato bazobengana no mam tisikoyo bato bazosenga tisikoyo baya koleka tisikoyo donc a libérer bango kaka mam sa libérer bango penza a libérer bango ta na chaîne oyo ya mibale oyo ba baby donja bakota ba palmiche bakota ye moko pa za na kati na bango amona kande jekin afongola ne ka je afongola ne ka je na style ne ka zaka nango discipline muto ya jouer sisi akei asa ngo ka bongo ba fleur bang ba ekoto ba pesi bilengi ba leki koto kuna ba kei bongo kaka kotisi nani Miss Lolo ba kei dans tout la bango parce que baza ba comédienne faut pas kota rapper mida pa no jouer kala là musu ba ko jouer pe na mida ba sali mixage atana ndenga potuchi mida na Miss Lolo ba sali mixage ndenga potuchi
ya za na poto kuna ba côté ici parce que bana pesa la nango ba ni da ba esi ba jouer na bango ba no jouer bien et c'est pas ça actrice ndito yoka kati esi le pala ma pesi mbote te et c'est ça actrice te ni dande oui mie monde lo bango vraiment que ça actrice donc ça na no chose quand le ko ngeza na kati osomona eza kaka ba présent ba groupe ba comment ba démissionnaire ya moni ba groupe ba comment ba nani ba chroniqueuse ba comment ba chroniqueur dans formation za te poni te et bon so lo ba formation te ils ont déjà eza question baza na formation wana bakamasi basalaka bato bakotia bato d'accord yoke boya formation wana bazwaka basape mokili na bango quoi oui c'est ça courage nga benga yango eza kozala courage baza na courage na bango Dorcas Bolokoko atika kozala ne actrice comédienne te voilà je Dorcas Bolokoko donc tout baloba yango ke aza mutali lakonaza bato tout baloba yango aza bato bayaka panataka bandi bato tout bafinga sele babimela ye mpenza ye bekari bashia oloba boni courage kaka oyo vandisi nde pepesa bato mosusu mpe posa mpo ovanda mpe moto ayebi so masa songa mpa nasalaka mpe mosala natala ese natala yo natala mpe tonton irano natala mpe motu boye donc na cadre wana courage kaka parceke baartiste comédie ebele bakoka kosala yango te lokola ba Miss Lolo po mutu muso aloba Miss Lolo oza mukala oza comédie oza mukala na ndimi na fin du mois Miss Lolo kendo akotsa nini na banque alie mbongo ne asu mbongo na ye ba demi de no tout basa bato ya théâtre basa ba chaîne ndeni bo siko na tour Miss Lolo ne Miss Lolo sala te siko bino ne bo ko sala te yango bozo ke ko landela ka bato bozo fukama bokomisi bato banzambe yango mo saka na bino tika misho pe sa bonga mbongo merci beaucoup misho so pe za mbongo mabeto sepela kaka po to souhaiter za bongo te mais po to pesa conseil muto abota apesi okombo misho ozoba kombo mbalo famille mbembele merci na mwana bino bota po musala ngo nga osanga kitoko na nga olata pe kitoko na film ngo wapi atomolika lokolo mupanzi bo tape na wow ah bon osono 5000 te na vwango peno ne ozwa ngo ya mishu peno yebi na vwango peno ngi mwana mobile yo mishu peno yebo copie pesa mbongo na chambre na yo chambre bafuta mbongo na chambre chambre nini on peut s'en la chambre dans la boy na bonga te ba ona so ba bonga ba le la ka kunet te na otanga ba komote bele bazana pe msu ba bonga sima na ye bon toki na biso na aussi c'est l'émission moko lelo ba to be ba sepi l'émission ba habiter tonto yikano ko yela maman Sandrine ba keso ya songi te na ina ba loba ki yango penza ba ki tina privé o moni yango na bimisi likambo ko atangi yango yemo atangi ba commenter ba boyi ba keso ça nini bolimbisanga kasi so mona sai mabe bolimbisanga kaka pona ye ba toucher te merci kasi pour mes amis ya yo merci beaucoup place aux ali maman et fille maemba maman Beletie yomo maman Beletie obunga na yebite so to sala nini boza bi belé boza penze belé bolanda biso je reste roman je roman ngandi no na be je roman ngape na tonto yo na sala onini je roman na boka ko tongo midi poka na yebaka te na sala onini makama yango yo tipo yo makama yango apesa no ba $20,000 boye ba mutu na makolote je roman sio mutu ka lelo yo moza molingo ye na lobi na serve ye le patron je roman hein so zaki moi c'est nga ba pena la patrona je roman nene le patron je roman na ko la tete le 15 wana je romamine Jérôme les 15 yango to sengaka ensemble babitende la ville teni de ville oyo tolingi te ezalaka chemise à pamba te tolingi pena na costume po jour wana bato bakodécouvrir qui est tonton Irano tozalaka pembe na masa na boyi salite na nzoto po mama sa azalaka salite te na boyi kozala salite sino te masa kotambola nanga te donc bosalaki nazala propre po masa accepter nazala pembe na ye. Amen, merci beaucoup. Papa Peter na Canada, maman Alice, maman et c'est la vraie depuis Paris, ba gros bisous. Rebecca, ba so ba moninga pa to erano ba kinda ebele, ba ya kapenza. Lisa Kinda ya yoyo, maman Bello, maman Marguerite Bello, maman Banda Brigitte, nzamba asali obolamu.
lokolo ekomi bien bamama nanga ebele baba maladi nzambe asunga bango batikanga mwana bango te me mikolo batiki nga ta molai mpenza bampiaka bapasi ezobeta mwana bagome ezobeta biso awa donc tobima te semene bimako kuna na bimi te toaka boye bamama na nga nyonso boyoka bien bozala bien nzambe abatela bino donc nzambe asunga biso en fait tokutana le 15 sinon te bapasi mpiaka. Merci, bisous. Provision ba to tshela banda kweza mamundele to consommer yango massivement. Ça qui a loso yango na mamundele, carton soso yango na mamundele to consommer yango. Merci beaucoup na implication na bino hein baba ko na paix de temps 15 000 abonnés, to kene déjà malé mbeti to les ka SB, to les ka SB na abonnés. Na ngina lo babo. SB na abonné mais lobité que ko négliger SB. Voilà, ya on ngina lo ba. Bandeko, message za moko. Total les abakouk de SB to ignorer to négliger SBT. Poto boyi ba négligence so ekomaka te nga mingi mina ngina ta non film ezana les abakouk te. Sangisa les abakouk na SB. Et puis mikolo soko kebite na baki no ya nguna analyse. Boko risquer si la kanga semaine mobimba yemoko. Parce que film ezoboka mana 16h30. Total les abakouk 17h30 SB. Allez-y comprendre nani ngo boka film. Même biso be monsieur comme talaka talana no erreur rocha pose do bazio déjà de 16h à 18h parce que 17h30 bat ba ota no film te ba ota la biso alors ba coupe ba sa batu malamu voilà te ba coupe ba partager biso et ba coupe na biso te nga problème na ngeza ke bato ba mibona ke basala ka pe film en tout cas soko moni moyen te tindika chaka nzele za tika musala soko moni ke moyen za te tika musala parce que si la kotika la cimetière ko lobake les abakou ke zela na SBS li sa film te toza wana journée moko toza na 16h30 total les abakou 17h30 total SB en tout cas o ko mona ke kokite akeno ko porter si la plainte pas ministre na biso son excellence Mutamba. En tout cas, merci beaucoup na batutu balandi biso na boke bitu. Rendez-vous zaka moko le 15 février. Biso nyo soto kozala wana. Tozo zela kaka espace. Soki pe kozala fleuve Congo et soki pe na Goma e. Tosi porte kaka soki zala na Goma. Toke kaka Goma ngopo. Oyo yaka kuna. Merci beaucoup.